na basosiate oya biso moko toformaki na États-Unis barwandais te baoyo bakendaki badivision présidentielle baforce du progrès bakendaki babeti 1 an 2 ans bango oyo yaya basali 1 année et 10 ans présidentiel Kamanyola le combattant verti yaya bato bazobeta bokomona balati bakashine c'est le commandant au cercle atlantique il n'est pas viva omoni kashine wana peut-être lo yebi kashine ezana ba écouteur électrique ezotala 100 mètres soki oza na gilet elingiri badetete oyo kozwa yo chaleur tokolobela yango awa chaleur akangami lobi beta maboko ye wana aza na maboko wana yaya kinya ekotia makelele tolobi boye enfin chaleur arrêtée dans le mene année bapolisier babengi ngai lobi na butu boyoka président Jules yakopesa biso 5 000 $. Nga pe na bengi mama Brigitte Mwanzaka be chikosembo chima botindela nga 5 000 pesa bapolisier bakangi bayoki mbongo nde bokangi mbongo eza mbongo ambo totiaki 5 000 $. baluka ngai na koyebisa bango place mbongo ezali topesa bango chaleur retrouvé arrêté azokende na prison awa te naekapela nando enfin chaleur retrouvé il se retrouve dans le main de l'année. Peuple congolais demande qu'il soit arrêté et encheminé en prison. Merci beaucoup na papa Kingo Kumwanza Gabriel appelle la fin de la coalition dans les provinces. Alobi, pour la coalition Zahira Kishasa et qui tient dans ma province, Nyoso. Lumumbashi, Balobi, Awa Kabila Nyatate. Kolwezi, Balobi Kabila Nyatate. Na Rwanda, ma place à Bandoke. Na Wajasha. Kabila Kolukenga, ma problème. Gouverneur Rwanda, Abandako Bongisa, depuis Kala. Soka Zahiki Sukulis. Amoni sikoyo bileki bango biko ikoki lobi asali déclaration na wesh Kabila kolukulanga ba problème te province nanga za propre makasi koya wate tika ngo na sala musala na babuti na ya mwana pa okoyoka loko. Merci beaucoup na pompage lobi na poids lourd na kota maluku bakangi opération traqué liboma bazokanga maboma liboma moko bakangi na matraque na ba 20 000 tala mopiko na ba sani ya kolela propre mais bilamba sa eri bakangi babandi kobete mbata epa bana pompage babengi ngai babeti ye balobi te toza bamborolo touti tokotaka awa na Airways avion ya barwandais. Merci, ça forme. Tokotaka bakenda kotika biso na Afrique du Sud. Afrique du Sud nde bazokota biso awa. Avion ya kaswa. Mokozi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muko Ntombolo, Mohamed Wakalinda. Avion wana ekite sawote. Kangela biso ambassadeur ya Rwanda. Na Karega na Ruberwa baza bamboro ndeko nazoyo kate bosu avec vivacité lume oy koya na yango tolobi boye Ruberwa Nembi Mulanya Nyarugabo Shadar
Moi, Vossaganya. Boshab. Minaku. Baza Bamboro. Toza la opération traquer les moros. Merci beaucoup. Merci beaucoup Namabunda. Lioko. Ayebisaka yo, bakosa yo, yoka nzembo. Au revoir, Lioko akeye. Au revoir. Totikali bandeko. Lioko akeye. Idepete viva. Lioko. Oza mwana oba lokota epa Général Maye. Obanda kolela na Kenya Rwanda. Ngere. Général Maye la yoki so wana ayoki mawa. Po pesa nga mwana wazolela kitoko boy aza mwana nani? Bazuli yoko bamatisi na avion. Ngere. Azo chanson kitoko kolela. Bakotisi na avion. Baye na ye awa. Baye ba ikombo na yete. Lioko za kombo ya mama ya Général Maye. Mwana ngo ayawa. Banda kimia ozana tata na mama te. Sala musala kitoko. Ya ba mwana itike abandi ko telemela chef de l'état. Est-ce que c'est sengo? Siko tele mwana itike lobi na moni na yoki mawa abandi na kit na kashine. Lobi mwasi na nga kei. Lioko na kolukiro musala kote mususu. Kindobika. Tekatama. Kindobika. Yoka. À Kilimani. Il y a un député qui s'appelle Akilimani. Tourne le dos au FCC et soutient le Ranger Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À lobby. Akilimani. Bitakwira. A sali déclaration. Mouto te récupéré. Et ça Bitakwira. Azalaki na Est. Bapesi manduki. Bambororo babimina bazamba. Balobi pona yo. To rejoindre Félix. Bitakwira, à sa déclaration, demande à Kabila de comprendre que le signe du temps, arrive. Signe du temps, c'est mon âme. On est Bitakwira MCA. Ah, Mbomoni, Batuazo Lala, Lobby, Baboyi Kabila Kende Kisangani. Alingaka voyager, Balobi Okobimate. Mais vous devez comprendre que quand même politiquement la Marseille a déjà une arrestation à ciel ouvert. Prisonnier qui noie. Kabila a prisonnier qui noie. Soso bona. Bonne année. Kabila n'est pas gagné, mais vous devez comprendre que maintenant Olive ne pas ça qui n'a yé. Accueilli à Saliscan. Mabengi asali skale na Goma. Azokota roi. A lobby peuple congolais bon vanda nye biso tozobima na kimia. Mais bambororo nyonso basangani quelque part na ba hotel. Bokoyoka bakopesa bango avion. Ezongisa bango pana ba. Depuis lobby. Monsieur Sele a libéré mbongo nyonso là-bas. Bolimbisa cameraman oyo azwaka mbongo na ye na mir na bank akende kozwa Sele abimisi mbongo nyonso depuis lobi abangi na ye makambo Kabila nakangi me bakombata baza éveillé s'il aza éveillé moyen asala autrement eza te depuis lolo babandi kofuta mbongo ya décembre kende place osala ka soki ozala l'État ozwa mbongo na yo balibere mbongo na yango nalobaki boye peuple congolais mettons-nous au travail on doit chasser l'ambassadeur du Rwanda Ruberwa Kabila baza bambororo pas de pitié pour le mbororo pas de pitié pour le salopard bayewa tokanisaki baza bandeko na biso mais baye bakotia biso bakoka jambe Martin Fayulu azoyebisa bato ke badepute nango basege te yo oza na combien de député yo moko na bapine yebisa bagodo nyonso boya
tobamba bapine lisusu te administrateur ya kato kombo na ye papi loku ye mpe azalaki na machete tozokanga journal lelo place nyonso omoni papi lokwa kanga ye na bilamba yakana ye na limete bamoni ye na machete motu nyonso oyo asimbaki lichete bourgmestre papi bourgmestre oyo ya komine ya Kinshasa ya Kalamu boza rosikiwa mosala na bino esili kadima omoni yo oza tengu boye tozobuka mosusu okokoma boye kadima tozobuka likolo mosusu peuple aza na kanda peuple aza na colère méchant peuple congolais azomela miliki te vrai ou faux eza gouvernement ya parti il faut bato bamela ti ya miliki il faut bato balie mabundu fati mpiodi fati yango boyoki orgaman tobotoli yango ekomi yale kanga journée fin victoire ezalaki ya mama Olive fin victoire babotoli yango awa ebitantoseketasindio nani fin victoire basala biso mapa minene peuple congolais alia bavimbisa quand même tesa ekoma mwa munene boye bandima yo oza beton basala lipa ya beton olie mibale okauki otu soki osumbi na bilamba etelikati mokwa ntombolo mwa omai tozosenga yo na ndimi bapesanga mini parceke bato nyonso bandimi mpingambi na États-Unis bapesanga ministère ya transport nakozwa transco tala na kitisi lobi 300 lisu te kolongwa changu ti zandu 200 francs kolongwa zandu na ipen 200 francs kolongwa awa ti pompage 200 francs soki batuni ngai le peuple da bomeka ngai na camion na décembre na bacamion ya bralima kekende otika masanga na bandal nakokoma na wileri nabengi bakombata bombela yango le peuple da lobeli nyonso bosili etalinga te félix akofu boca bopesa ngai basaka semoule namoni eza 29 000 me ngai nakoteka yango 5 000 francs soki bolobi me yo oza faux travailler nalobi te le peuple da nazosenga bino ndeko na ngai toza besoin ya bato bakosala le peuple da awa sikoyo Dieu merci soki okosala le peuple d'abord yaka mais viva combattant pesa vive longa toane esengo nga napesi longonya na ogise mwana bute na acte asalaki lobi eloko wana na tomona ngo te na idps mais acte asalaki lobi tozali kosongisa longonya na ogise kabuya soki idps ezolakisama na ezaleli ya ndenge wana ezali malamu parce que nazoyebisa yo combattant toyebisi bino politique ekomi ele combattant nazoyoka te politique ekomi ele papa lobi combattant nalobana loba te combattant nazoyoka te bozoloba te lokola boza malili combattant nalobana loba te lobi palu papa bayebisi yo koba ayaka malembe bandaki nzenga kufa na livre d'or komona palu ndenge ekoma okinzenga meyungane tata meyungane wana bampuka mike kwa ya bapela na pese mutu amanobeta munda toboka combattant lobi basali déclaration balobi biso palu inde na union sacrée papa nayebisi bino bazoya ebe parce que peuple congolais nyonso a se prendre en charge bawa bazalaki na palais du peuple bomonaki oyo tobenga ensemble papa molière asimbi fimu alobi mabunda chikote ale fimbu papa nayebisi bino bakomesana papa bakomesana combattant UDPS viva bouti kolanda oyo tobengaka président ya assemblée provinciale na kati ya Lualaba lobi déjà lève tozoloba awa basignaki pétition mpo na ye awa banda apati alobi akweyaki
parce que na minute oyo bazolongola bato nyonso oyo bazalaki na ide oyo tobengi ya kabila na bakolito na ye bango nyonso ifale bazala libo bango bamboloro papa tokotika pamba te tokotala meme baindien papa ndeko moko na Europe abengi na yalobi boye bato ozomona baindien so baza na Europe bato aka bandelongo baye osala parce que baza bato bafutaka bato bien te na bachinois mais bayeli biso oyo tobengi kabalo wana na République démocratique du Congo parce que bafutaka batravaille na mbongo moko mbongo ya mufatina bato wana il fallait tobenga na bango libo papa nazoyebisa yo Japon alobi d'ici fin du mois azokita na Kinshasa bapesi biso baliote biso baengin oyo tobanda kosala yango mosala na balaba nyonso wana politique moto abandaki kobomba yango ezalaki bato ya FCC papa bato alobi ete avec Fachi papa union sacré nayebisi bino bato ebele bakoregrete tala sele ya la boule oyo ministre ya finance à cause ya pamba yoki solo ya Jani Mabunda papa lobi bato na Jani Mabunda akoteli se ya badepute mbongo ebimaka Jani Mabunda aliaka mbongo wana papa nayebisa yo na badepute ya FCC papa banemi bakanisaki ete bakoya na salle na mbongo bapesaki badepute bakointimide badepute mais ntango baye kosambisa Jani Mabunda batuni Jani Mabunda ndenge ozali wana mbongo oyo bapesa yo mpo badesinfecte palais du peuple mbongo ekenda Jani Mabunda alobi ote bolimbisaka eske bino bolimbisi ye te toza biso mpe toza badepute po tolobaki avant kanga président il faut longole humilité parlementaire nazotuna bino combattant eske bino bolimbisi Jani Mabunda yoka ndenge azoyebisa badepute na kosala na intérêt oyo tobengi ya peuple me batuni ye parpo ya nini liboso bande osala na intérêt ya na mokonzi ya mboka azobengisa yo po ete tobengi bamagistrat bazoprete serment mais yo Jani Mabunda oke kuna na kingaka toke kovanda yoka linga babela badepute oyo tobengaka mbela badepute azoyesa badepute oyo toyesanga na kende te badepute balobi Jani Mabunda ozali ndumba munene yo mutolo olobi combattant d'élite nayebisi yo na moma oyo na lolenge ya politiki ndenge ezokendele papa nayebisi bino lelo profesi oyo kabunjalesa oyo kamera bandaki kokale ye po ete apesa na Fachi muku atombola te lelo profesi wana ekokisaka mate esali nini ya mibale olanda lo oyo tobengi paser oyo atémoignaki alobaki ete kala mingi te oyo tobengi majorité oyo ezali na ngambu ekoya devant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa nazoyebisa yo lelo ntango emwa bakomi kobanga bango nyonso bakomi kokandela Nehemi balobi Nehemi nyonso oyo ezali yo me boyoki Nehemi na Shadari me boyoki bato FCC balobi yo bakozala na oyo tobengi na conférence de presse lelo po ete barépondre na bango nyonso esalemi badepute na bango batrahi bango papa toyebisaki bino bakendaki kozwa mbongo na centre nganda na Fatima bazwi ba 5000 papa me badepute bakoma na salle nazoyebisa yo papa badepute bakoma na salle babongolaka motema te basali nini papa tozoyebisa yo Congo ezali ya bakongole lobi bamilitaire bazoloba boye après makambo ya Jani Mabunda oyo Fachi awuti kopesa mbela mutu nyonso aza na Kinshasa ezala généraux ezala ministre ezala politicien vanda na Kinshasa baoyo baza na province bovanda na pro awa mutu bobima libanda papa ezali komba ya kavu obe komba ya kavu komba kashi papa mutu na mutu nalobi pona oyo aye oyo lukaka papi tamba luka ye deja na moma oyo parce que nazoyebisa bino lobi jeune oyo abandaki kolata teni wala ndo ata teni oyo tobengi ya nini oyo tobengi ya la police oyo azalaki membre ya oyo andolata teni oyo tobengi ya PPRD oyo abandaki teni ya jikaka merci papa bakangi ye na lupangu na bateni ya la police abandaki kopesa bamaître bamaître balata bateni nde bandosala bakabale na kati ya la police bazosala baobeta oyo tobengi baarme bango nyonso na barevolver awa na minute ya pati ya lobi basalaki ye bekolo papa awa touti président jile ayebisi bino atie $5000
oyo akolukela biso chaleur amemela ye biso ye abeta ye te ayela biso ye viva combattant aza lebele na mosala ya peuple congolais combattant yango toyebisi yo awa tozoloba awa lobi Russie asali déclaration il ne peut se vivre à part ici moto asali déclaration yeba déjà lobi Russie atikalaki nsima asali déclaration par rapport à ni alobi azo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na message na ye oyo alobaki na mboka papa nyonso nazoyebisa yo tozopesa mise en garde na MONUSCO tomoni oyo tobengi mabuna akende komona oyo tobengi madame soki Laila oyo ya MONUSCO oyo tobengi baza bacriminel papa nakoyebisa yo MONUSCO moyibi mune kombata nazoyoka te combattant nazotuna bino mutuna moko MONUSCO mande euti kosila bolingi faci abakisela bango mande obi abakisela bango te ozo manifeste te combattant nalingi natuna combattant tolingi MONUSCO akende obi akende te merci combattant parce que MONUSCO moyibi mune parce que awa nazoyebisa yo ili lukamba banda tete bakutani na chef de l'état bauti ko renforcer la sécurité parce que il lukamba alobi boye na minute il fallait sauver pona ye parce que a komi pe na suka na minute il lukamba toyo ko comprendre ete moi to bengi j'ai appris pour banda ko sala il lukamba pe abandaki ko pelisa pe moto pe koteka moi secret c'est awa rencontre lisusu na banemi ezate nemi akomi ko intimider même na téléphone combattant toyebisi yo politique ekomi ele merci combattant merci Dieu nani IDPS viva viva IDPS viva viva IDPS viva 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 bonjour on a une distraction donc c'est là puisque slogan est parti au 67 mais il y a que nous quand on a ça benga la présidence à cause de slogan oyo tozo tindika ozo telema bo to sito ebisi yo papa yaya koko oyebine ba zo ce slogan te landa moninga boto bote ya makasi eza oyo to tindiki de peso ozangi moya ko zo se viva mais ceux qui to tindiki kaka fachi ben je peux ça biso ben boto bote alors tozo bandele puisque photos en sengo Janine Mabunda lobi akoyi il faut manifester déjà sengo Otobengi CG na biso Augustin Kabuya mwana bute AK47 lelo kende na 14h le kakuna toboye ko loba na ba media toza kuna donc makamnyo soti okoluka ezali Fachibe Chilombo Moma Ibe Ukishibe Grand Esprit en tout cas mi betela na yo moko maboko papa Nalinga na ebiso boye parlement ya sans former les parlement au président landaka mingi. Parce que bazo ebisa biso ces derniers temps papa bazo zongisa beto te Fachi beton. Fachi afanda ka lobby, Gilles a lobby nanu te. Na tongo. Gilles a lobby to nanu lobby. Déjeuner na ye président Gilles. Parce que parlement eza ba papa ya kuanya ba analyste ya solo. Président Dieu merci à Zako Sabino, la île Zigura. À Zako Senga va renouveler mandat. Alors il faut le banami soit battu sur tout, mon compte Samboka, Yebise que non, Yele île Zigura. Y'avait ça garé, Kabaka Matel Sarba Sanine. Fachibe, puisque c'est très clair. Boyoka qui est États-Unis à lobby, RDC en complicité dans ONU. À travers il y a des experts, il y a ONU. Mais on peut comprendre le ministre des Affaires étrangères, il y a ses doigts. À lobby, il faut se poser contre Moutinho surtout à Rolingate, Balongo la Chada, Rotobengi militaire. Alors, dans la minute, tu as déjà une étude. Il y a Koye Bandengeni qui a lancé mandat d'arrêt international. Alors, il y a les Zigura. Peuple congolais va vendre au Koufana Nord Kivu. Babande okufa na Est, babande okufa na Goma. Là il a Zigourazala qui est inquiété. Mais comprenez que les députés du FCC baye na otobengi comportement ya barbarie, du vandalisme na kati ya assemblée. Baye libiso ba machette, baye libiso ba biloko nyonso tout otobengi donc arme blanche. Mais au commun les Zigouras
azoloba ete aza inquiet na situation soki koleka na palais du peuple yango toyebisa muku ya tombolo leyele zikukalie mbongo ya Hippolyte Kanambe. Alors ndenge eza wana oni akanga bisa. Et puis je vous rappelle etikali kaka dans 6 provinces. Donc il faut bango nyonso tout balongo. Puisque qu'est-ce qui se passe? Yaya Félix en tout cas politique a bêti. Ceux qui osent comprendre la politique, il y a un peu de temps. Yokana no loko fin de formation de nos voyants héros. Ba parachutiste ya solo. Ba kenda ki États-Unis ba silisi. Ba ça déjà ba parachutaki. Qu'est-ce qui se passe? Ba parachutiste ba zo silisa kaka l'air mou quand tombe la zo ko silisa ko beta message. Ba bandi okita. Je vous dis vrai, Hippolyte Kanambe a la place à Okendete. Président Gilles Kouto a outil à Sabino fois qu'il Kisangani et ça moussi là-bas Congo Kabila même. J'ai même coupé Kabila même là-bas Congo. Pas Congo ya pas. Mon ancien déjà c'est à lobby. Soki na Monica Kamutuana ou donc puisque Dika s'est changé déjà quand. Yo zo sala bagé moi. Donc maman Denise Nyakero asali pedon na otobengi mon ancien atalia so benga ngodo ya Kisekedi. O Kisekedi apesi scolaire ba pesi ye kaka fongo la changer maloba. Alobi ndenge zana mutu nyoso tu akokombattre neve na Kisekedi. Dika kolanda yande. Kanambe akoma sikona nkuna na kolezi. Alors toleki na kati actualité politique. Lobby vote sili ba air tardif. Puisqu'il faut bien comprendre que Janine Mabunda a perdu un marteau. Marteau et Azalaki Nango, na Maboko déjà est quoi? Puisque le lobby Azalaki craft au moni ba ben minaku ba na batinan batikala ko siéger. Ba ye ba minaku batinyo surtout wana ba continue à parler du peuple. Oh monsieur, yo za eli awa. Totikala ko mona yo te. Na liste nini ya pas. To moni lobby ma mususu. Yangono soko landi bien. Ba yebi ke kaka zo betela bango. Olandi Mabunda très bien a sengi bolimbis. Puisque ba banyo rappeler yo sala mabe aboy. O sali mabe aboy. Là e komika ya tourna ya lo balobi non. Non. Sko ba sali bango o to bengi vote historique. Balobi ndenge e komi ya ba oui ou non. Totika. Ya koza papier yo moko mi komela. Nde o moni siko na minute tolongi bango na 281 fois. Betana maboko maboko. Moïse Katumbi vous a félicité bango puisque basali musala. Yokana Moïse Katumbi alobini. Moïse Katumbi félicite les députés pour ces votes historiques. Ils ont répondu aux attentes de la population. Il n'y a plus d'obstacle pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions ici des consultations. Parce que yo awa aux population. Au lieu au sepelana nous on féliciter les députés wana. Nde balongi bituma yo soko zo ebate. Jeannette azalaki lokola obstacle moko batiela ki Félix. Pourquoi senga ki bolimisi lo? Nde toyebisi yo tokolimbisi yo lisusu. Mu kontombola lobi yaka ba juge ba prêter serment. Yo lobi kingakatelo. Siko na minute oyo na yo na kingakati na nani wana abue. Yangona na ebisaki bino l'air Titanic ezokoya jamais Rose à kotika le soit Jacques à kotika. Jacques na Rose ba onyo so tuba kokoe. Yangona moni lobi Mabunda leli. Papa, $120 000 par mois. $120 000 par mois à Simba pour l'institution. Donc, il y a perdu le mouton, il va changer de bureau. Au moins, il y a surtout le bureau. Il faut comprendre. Bango bilon surtout basalaki ezalaki na bit que babanda ko intergaler mo konzamboka. Alors ça n'a pas pu tenir. Faut-il très sage à l'obitotika bango baki. Yanga lelo moni mu kontombo la fin de panaye très calmement. Mais bitumbeso bundama na parler du peuple. C'est pour vous dire quoi, il y aura une qualification de nouveau majorité. Oh déjà izawana. Puisque ceux qui bango bachetembe. Donc session ex bako kende auto bengi vacances puisque d'ici le 15 il faut bakende auto bengi vacances. Alors yoko kende vacances pour ya zone c'est session extraordinaire. Ordinaire yo silisiango. On vote bidé ya combien totini bino. Il y a 6 milliards mais mu kontombola le bien que ya combien.
11 milliards, n'est-ce pas? Mais tala mutema mabe mabunda sala. Pas rappeler biloko de soto. Alors dans l'équipe on a likamba Ilunga. Boye ba ke Ilunga bakutana déjà na mokonza mboka, basi ba pesi sécurité. Asa ne calme, Ilunga sa d'accord puisque alobi nga na bela nga prostate. Yo ne mi fana no kimia. Potungisa nga tata ngolo moko puisque yebi âge na nga. Je vous dis vrai yaya, je vous dis vrai. Yoka esa boye. L'air sikoyo Ilunga mokonza mboka benga ki lundi. Accueilli lundi, Fatia yebisi rendre nga tablier. Puisque ndenge ça wana il faut ba solola. Alinga te ba informer puisque Mobutu abanda salango. A nommé na 5h, aller na 12h Longwe. Qu'est-ce qui se passe? Ilunga na zo ebisa bino akosa la pe ba jeter. Puisque papa oto bengi kingo akuanza. Olanda kia na musaki dossier. Ya place Ilunga utaki. Merci yaya. O aiba kingo. Donc to dosaki dossier on. Donc sera boy ko ça ni ko démissionner. To la musa dossier avec papa Kingo. Yo Ilunga yaka yango no moni yepa boy. Alobi nga na bela ka prostate. Il faut nga na kende na ngai na fanda très